Mbote balandi ya Congo lisanga télévision tokuna lisusu vraiment lelo totombeli bilo penza mokomela na bayi nyonso oyo bazali abonné na chaîne na biso tosenga toujours pour s'abonner massivement bo aimer bo partager ba vidéo na biso ozala malamu mingi wana ezali bongo photo ya couple bondo oyo Pasteur Moïse Mbiye akolobela o biso tokobenga ngo chantage wa kosala chantage na couple oyo ezali bongo bokomona video ya envoyé sorcière ya Zawadi openda yaki po ete ameka mosala mina kwasa vraiment histoire oyo ezali kosala pena bana nzambe pasi wana bokomona photo ya mama Myriam na Dubai esika pakena kofeta anniversaire na ye awa ye na sœur Trina bokomona vraiment ezali famille oyo basala penza lelo te esali bambula ebele boni famille oyo plutôt esalami vraiment bambula ebele bovandi ensemble bokomango kaka vraiment ezali triste komona bato bavandi ensemble kaka pamba boye boboma mpenza famille oyo bosalaki bolandaki Pasteur Moïse Mbiye ndenge alobaki sur la personne ya mama Myriam Kibondo ozali mwasi ya papa Roy ki abandaki kosala ye baavance bona boye makambo ebele bilo boyoki sur affaire Majabo Mike Kalambai Pasteur Moïse Mbiye vraiment ezali pasi mosali na nzambe soki akomi kosala penza ba compte à rendre liboso ya cher ezali soni Pasteur Moïse Mbiye kosala soni yo moko lobiki ezali famille o bobanda lelo to bobanda depuis kala pourquoi pas obengaki bango temps bovandi autour d'une table bosololi bolobela makambo oyo kosimba te kasi kotelema esika cher o biso bana na nzambe toiva tomonaka so tomoni mosali na nzambe atelemi na cher seke nzambe atelemi wana kasi cher wana ekomi nango esika oyo ya korendre bacompte lobi olobelaki makambo ya Eliane oyo Eliane ya kosengo pardon kaka na cher lelo susu obandi susu koloba susu makambo oyo ya couple bondo Pasteur Moïse Mbiye ezali penza pasi vraiment boyebi ke Majabo wana bokomona mama Myriam oyo azali mwasi ya papa Roy bakolo Majabo bomani bomoni bino ndenge Majabo ebandaki kino pe esili toyebi te Pasteur Moïse Mbiye soki ayoki motema pasi alobi ete kope wana ezalaki ya ye frère na ye ndeko ne Mike Kalambai nda betaki ye shita nsima ye nda akomi wana toboyi te tozalaka mpe na baninga ntango mosusu mpe baye kointeresse biso cope moko bainteresse cope moko omoni ke naza na ngai te nazwa tant te makambo ebele moninga mpe akozwa na yango ti Pasteur Moïse Mbiye bozokisa bana na nzambe soni bozokoyokisa bapaster soni Pasteur Moïse Mbiye tomonaki makambo no euti koleka récemment ya Eliane bafeno tomoni topesa biso Eliane raison pasteur comment se fait-il un pasteur l'homme de Dieu akoki koagir na makambo côté ma cher koloba makambo na envoyé du diable oyo Zawadi lelo Zawadi envoyé du diable vraiment lelo vérité bini Zawadi azaki envoyé par le Pasteur Moïse Mbiye vraiment basali na nzambe boyokisa nzambe soni temps de la fin oyo yango oyo nzambe alobaki temps de la fin oyo komi komimona Zawadi envoyé spécial ayaki kospionner Pasteur Mike Kalambai akutani na ndako azofilme makambo ebele parce que ayebaki ke aza na projet na ye aza na makambo oyo batindelaki comment se fait-il une femme mariée le Pasteur Moïse Mbiye a forcé qui ont une relation sexuelle vraiment moi si une femme mariée aucun qu'on se retrouver dans le Pasteur plutôt Mike Kalamba indengeni a forcé qui au sel el bosso mbale misa 4e fois ils a forcing mama yo mo sepela inango lokwa yo yebaki ke ozaki envoyé oyebaki nini obatindaki wana yango moni ke o se laisser faire vraiment ezali soni wana eza couple bondo mama Myriam bondo oye penza alinga mingi
musique ya gospel nde bomonaki basali production ya ba jeune talent mpona Majabo. Lelo bomoni Majabo ebandi na ebandeli mpe esukisi nayebi te yango esali bino tama esali bino zuwa parce que Majabo ezalaki réussite totale. Tomoni mpe na suka nango première dame, la distinguée première dame Mama Denise ayi koparticipe ote apesa ba prix na bao bazalaki baganya. Vraiment ezali makambo penda ya soni Pasteur Moïse Mbie. Soni oyo osalaki na Eliane ndengo violaki ye ndengo osalaki makambo ebele atako bozalaki bamakango yango ningo ozongisa yango pena na couple bondo. Vraiment na couple bondo ezali pasi vraiment couple oyo penda base familiarisaki makasi na Pasteur Moïse Mbie oyo bomoni photo na bango na Dubaï na anniversaire ya mama Myriam ezalaki penda famille bomoni bandeko ya Moïse Mbie bakendaki elongo. Vraiment eza pasi komona bato basanganaki bambula ebele bakabwanaka boye mwana mai ya momo azolela kope na ye abimai kalamba ya botolinga kope na nga Majabo ezalaki kope na ngai ya momo olobaka vérité olo salir bato olo bebisa couple bato mwasi aza na makambo mabe mobale ayebi makambo ya mwasi ne vraiment eza pasi bola na video ya momo oyo alobaki en plein kit liposa dénoncer. Lorsque vous remarquez un comportement bizarre au sein de l'église, une personne qui arrive avec des histoires bizarres dans l'église, elle peut dénoncer. Ces combats sont... Il y a plusieurs personnes derrière ça. Je vais vous relater une toute petite chose. Vous savez, j'ai connu des gens, des amis à moi, on a presque grandi ensemble. Et puis c'était pour moi un couple des serviteurs de Dieu. It was a couple of servants of God. Pour moi, c'était ça dans ma tête. I had that in mind. Jusqu'à ce qu'un moment, la femme du monsieur, until the wife of that man, dans ce couple de, entre guillemets, serviteurs, in the couple of those called men of God, la femme du monsieur, the wife of that man, commençait à faire de propositions pas bien. Was again certain kind of proposal that was not fine for me. Et je me souviens encore du jour où I remember one day j'ai dit à la personne non. I told her that I don't want to. On recevait beaucoup de cadeaux. We have having many gifts from Parce que vous savez, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter le monde entier avec l'argent. Many people are thinking that they can buy the world with the money. On recevait beaucoup de cadeaux. We used to receive many gifts. Mais j'ai dit non. I said no. Et j'ai dit à la personne en face. I told that woman. Je lui ai dit, il y a des gens sur cette terre there are people in this world qui ne sont pas prêts à tout pour l'argent. who are not ready for money. Mon père, l'apôtre Emmanuel Mbie, my father, Pastor Beer, me disait toujours, Moïse, used to tell me that Moses, si tu veux rester longtemps dans le ministère, if you want to stay long in the ministry, ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Don't be ready to get money. Et lorsque j'ai dit à cette personne, I told the person, je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. That I can afford this for money. J'aime beaucoup l'argent. I love money. I like mais money. Je suis pas prêt à tout pour ça. But I can do whatever for money. La personne m'avait dit. So she told me. Je vais le dire en lingala comme la personne m'avait dit. I said in lingala as the person told me. Mapata ekoindelayo. Things shall dag for you. Okolukangai. You shall come and look for me. Olingyo lakisa ke ozana besoin na bisote, ozana mbongo na yo. You want to tell that you don't need us, you have no money. Tokola kisoke biso to lekio na mbongo. We shall prove you that we have more money than you. Ce que je dis c'est pas un songe, c'est comme ça. This is not a dream, but that's the reality. Et quand on est entré en 2020, so when we came in 2020, la plupart de choses, de combats que nous avons connus, many battles that we faced, ceux qui travaillent dans la sécurité dans le pays, and those in security of the country, je suis même en train de voir mon général qui est là. I can see the general. Beaucoup me disaient, pasteur, on s'est renseigné. Many used to tell me that, pastor, we were. Ceux qui financent tout ça, that many people given money for that. Ce sont des anciens amis à toi. They are your former friends. Des personnes que tu connais. The person that you know well. Et particulièrement une dame. And there's a woman doing that. Et quand je vérifiais, so when I try to check, c'était des insultes.
was insults. Jusqu'à ce que mon avocat, le très regretté Tété Kaboué, qui est parti, Until Titi Kebe, my lawyer, my advisor of the time, m'a dit un jour, pasteur, il faut tout enregistrer, toutes les conversations. told me that to record whatever conversation that I Et had. j'avais pris le soin de tout mettre dans 5 flashs. And I used to put that in flash disk. 2 en Europe, 2 ici, 2 of un them chez in un Europe monsieur. and 1 to that man. Où il y avait tout. Ce que je dis, Most c'est of pas time, des histoires que j'invente, je I'm peux le telling prouver you à truth. tout moment. Et il y a eu de combats et de combats et de combats et de combats. I faced battles and battles. Et à un moment, je pense l'année passée, And I think that last year, un jour, je trouvais une de jeunes filles qui travaille au son ici à l'église. I met one young woman working in our sons in church. Un soir, j'étais avec toi, Christian, I was with you, Christian, I remember. en train de pleurer ici. I was crying here. Les agents de la sécurité récupèrent la fille. So security came and went to get the C'était après un lady. culte de jeudi, je It pense. was on Thursday, I hope. Non, j'étais en route. She said that I was coming. Il y a des gens qui m'ont enlevé, People qui sont took allés me. avec moi et qui m'ont dit, They took me quitte home and la locked me. cité Bethel, They told me that Cité Bethel. viens travailler dans la musique, dans telle chose. They said, come and work with us and leave Cité Bethel, please. Si tu ne fais pas ça, If you can't do it, on va continuer à vous maltraiter. we shall do our best to mistreat you. J'avais pris ça pour une blague. I thought it was a Et j'avais game. fait quoi? Qu'est-ce que j'avais fait à la fille? I did what exactly? Dis-le. Vous l'avez chassé. I kissed her. I kicked her. Je l'ai même suspendu. She went Parce away. que je me disais, je sais qu'il y a une méchanceté contre moi, I knew that there are wicked people working mais ça ne va against pas me. toucher l'église. And it doesn't come till church. Et là, pendant qu'on parle ici, And then as we talking, il y a presque tous nos chantres ici, we have many nos singers in the church, pianistes, beaucoup de gens de those l'église playing piano qui sont in the church. contactés. and they go in touch to them. Venez à telle chose, They tell them, come and do this. à telle organisation. Tell and come and do this. On and va this vous donner de organization. maisons. We shall give you On va homes. vous donner de voitures. We give you cars. Toutes ces personnes, le Teddy, les Trina, les Christian, les Émeraudes, toutes ces personnes, on appelle même leurs femmes. They call even their wives, telling them that, Venez dans telle chose. come please and do this. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement ce qui sort de Bethel qui intéresse les gens. I don't know, most of the time why people coming out of Bethel is interesting Pourquoi, people. pourquoi c'est que ce qui est passé par la main de Moïse Mbi et qui est intéressant. Why holy people coming at Moïse Mbi and are so interesting? Les chantres, les musiciens, il y en a beaucoup au Congo We have singers around Congo. qui cherchent la lumière. They need lights. Mais pourquoi tous les jours c'est appeler les gens d'ici? Why most of the time you calling my people? Bref, la méchanceté va très loin. They are so wicked. J'ai refusé d'être dans certaines choses. C'est moi qui ai refusé ça. I refuse many things that C'est I moi. know myself. I Que refuse it. personne ne vous dise le contraire, c'est moi. Nobody can tell me the contrary. I refuse. J'ai dit non I said no parce que because je sais ce qui est derrière ça. I know what is hidden. Je sais quelle puissance opère derrière ça. I know what kind of power they have. Et à l'époque, vous savez, lorsque cette dame faisait ses propositions, At the time when that woman was doing that kind of proposal, un jour je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Vous avez beaucoup d'argent. Pourquoi tu ne protèges pas ton mariage? I said, why don't you protect your own marriage? Et la femme a répondu en disant, She answered, mon mari, il a cité le nom de son mari. Elle a dit, il ne fera rien, c'est moi qui fais son argent. she said, my husband can do nothing. I protect his Je money. n'avais pas bien compris. I make money for him. Jusqu'à ce que j'avais découvert que tout ce que la femme fait, I discovered that what the woman was doing, tout ce qu'elle fait de très sale, whatever she was doing, son propre mari her husband est au courant. was aware. Et même quand il y a de choses, de preuves, de scandales, c'est son mari qui donne l'argent pour étouffer. Even when the husband has proofs, but he gives money to keep that. Vous vous rendez compte? C'est à ce point. Au point qu'un frère, un bien-aimé que vous connaissez a été attrapé avec cette personne
Mais dans une chose incroyable, mais c'est l'homme qui donne l'argent pour étouffer. J'étais avec Carlos ici quand ils ont appelé. Until a brother was tripping and good, and then I was with Carlos when they called it. Et c'est un frère que moi j'ai présenté à ces gens-là. And that's Vraiment, Pasteur Moïse Mbie, oyo pamamba soni. Likambo yo fo benga bandeko na yo. Bovandi bosangani, eza te côté malboso cher obanda koloba boye. Vraiment, eza pasi na kubanga koyo sakirda me pa na nokito bimisa ba secret. So na bomaki bato. Omona te na okota makala. Vraiment eza soni conseil to kopesa kaka yo moko lobi yango bozala famille lelo te. Bosangana bovanda sika moko boloba eloko nyezo marché te soki bokomi boeza pona nini enfin bolimbisana pour continuer chemin eza pasi eza dis-moi ya libala tika kindumba so ozaki semeki nanga kaka lelo kangi bisaka na ozongi parce que vraiment ezali soni oyo yokisi soni ezali pe mosai na nzambe ka ndenge Liane ayokisaki Pasteur Moïse Mbie soni nde pe Pasteur Moïse Mbie atindi yo pe oyo kisa pe Pasteur Mike Kalamba soni vraiment eza pasi ba na nzambe tobonga motema Yesu azali tobonga motema Yesu azali kozonga zawadi vraiment osali soni ya libota na yo soni Pasteur Moïse Mbie vraiment tobanga nzambe azali kozonga tosenga bino kaka bolimbisana ata moto asali yo mabe bolimbisana tokutani mbala sima bosabone sur Congo lisanga bai. Sorry. Zawadi.